Voilà. Caméraman quand même nous sommes au club de solitaire à Kitambo. Voilà la vision de ça. On est à Tchabo pour Bonjour, bonsoir, chers amis internautes. Quand je dis bonjour, bonsoir, ça dépend donc à l'air que la fleur Makinisi n'a pourquoi Namon et ça dépend que de vous. Merci d'avoir sur la fleur Makinisi, moi aussi je vous aime beaucoup. Merci d'avoir tout Oyo, Balinga Copé, ça n'a confiance, moi aussi je vous aime beaucoup. Mes condoléances à tonton Loulou Pirondo Massi, moi tu veux que Louis Eloko est serroté, les Eloko Passi. Désolé là, on a hier la Kakibino Lobby, et l'autre on a 51 heures ensemble avec tonton Piro, la famille Mobimba. Merci beaucoup pour les images. Merci à Yves Pani, merci à Babouno Super pour mon télévision. Donc voilà, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je ne suis pas seul, je suis là avec tonton Massoua Koussoua Koulé, avec la camarade Naye, collègue Naye Moussala, tonton Piro. À Solarna, nous tournons tout bien. Merci beaucoup. Bonjour papa, mes condoléances. Bonjour, Makinis. Merci beaucoup. Bonne santé. Ouais, Ngolo Nzambe. Calais, moi Calais. Kala vraiment, Nabungati. Nabunga. Ah, la raison est bonne. On va faire à Kimi, c'est bongi. Nabungande. Comment tu fais ça? Vraiment les balles. Ah, il a bien aimé la mer. Papa, tout le monde le collègue là, tonton Piro.
malgré lui le quoi passe tout monde en tout cas merci asa blessé na moi sinaye ko lo banini ko yebisa nini par rapport et le ko bungisa muto ça très cher ils a facilité bon il y a Pierrot Ndomba c'est tonton Loulou tonton Loulou ta chez Bisso voilà donc asa jeune moko arabien sur l'arabien et puis mutunanga ya lelote mutunanga pina ya kala ya lelote donc ya balaki liboso na bisoti après biso pe to Hollande et du coup tanga okuta na bakuboye ça fait mal fruit ya libala ezala bana tanga otala bimi ake musala ebike na tiki mwana na ya na zongi asakai na mwana po ba parents ba papa bazonga mwana ndako avant à travers bana avant de boire fona saka na mwana azonga rapide donc voilà mais l'homme propose Dieu dispose mabongisa nzambe ngelo na oyebisa e courage à se laisser faire maman Clarisse 9 mois Clarisse Kalenga donc mutuna biso donc toyebani lelo te même avant libala donc lelo nzambe asali bango ngolu bakomi ensemble et puis lelo bana pasi na motema ya reperdre waza être cher bato bakufela bana kande baoyoka pasi yo bango baoyoka muto akufela mwana ta mona otamso ya nango normal et tout na muto akufela mwana a comprendre directement pasi Pierrot na Clarisse baoyoka donc na pesa mamba courage belé nzambe azala na bango ya tor oyo basimba abokwama akola na kimia. Oui, merci beaucoup. Massoua a passé courage la famille Tonton Pierrot avec sa femme. Donc voilà, merci. On est là, pour Nabino. Il n'est pas aussi seul, il est là avec Ginola. Bonjour Ginola, mes condoléances. Oh, merci. Donc voilà, tout le monde a eu Tonton Loulou. Il a vu qu'il lui a quoi passer, le quoi s'est monté. Comme maman pendant 1 mois, 9 mois, il a cola et puis à Kendeka Boy. Donc il a facilité. Il a évité ce que vous appelez un moment à dire. Tout moi conseil, il y a couple ici. Voilà, très cher pour nous. Pierrot Ndomba avec sa femme. Ils ont nzela à Bissonyonso. Ils ont monté éternellement dans mon kilo assez azate. Bissonyonso zoba les nzela. Bissonyonso toyebi ils ont passé. Ils ont passé na minute ils ont epa ya Pierrot na madame na biso na libota mobimba. Ils ont vraiment passé. Mais conseil qu'on a repris ça. Bayoka c'est ça. Pour batamuki bazamo batabilo balo. Bayoka te. Biyoka pe ekota. Et kabola et ça la bonne séparation te. Et ça nzambe muta pesa ki bango mwana, pesa nzambe muta récupérer. C'est ça. Bato bazo loba ba rimende zo loba ma. Et ça Pierrot na femme na ebala ndango te surtout na famille Pierrot pe ba landango te parce que ceux qui ba lobby ba landango démon en reçoit place. Au lieu que va passer démon en place te ba kipe makambo wana te. Le sambo na biso sali mwana azalaki na mukili atiki biso nzela na ye ezalaka bien nzamba yamba mwana biso pe na kimia nzambe mo pa yebita mso azobongisa après mwana ngano to yebite ba Pierrot pe tamso na ni ba yebi yango pete ba yebi yango te ba yoka te c'est ça bazala vraiment toujours soudé bazala toujours unis nzambe otobondelaka a continuer na bango a rozala na bango qui notamment sur la souka na bango nzambe rozala na bango. Oui, merci beaucoup Ginola. Moi pour la famille, il y a tonton Loulou na maman Clarisse Po et loko isalami ils a passé na motema mais moi même cause en té par rapport à la famille par rapport à la famille na on peut ça conseil tant Pierrot na maman bakutanaki batu basalaki mais tant bafandaki bazo luka ba bongisa makamuna bonde ba koma lelo batu musuta musu bazalaki te confiance o bazaki nango bango mibale ba maintenir ngaka ti mukolo oyo moko na bango arotika mukili ezala teke support moko ezala teke eloko mo bato bazo loba po bazwa porte po sata zwa porte
Pour la minute, Dieu même doit dominer. Azolo o alobi soki boyokanisa te famille esanini ekopanzana conseil na peut-être ape na famille ya mwasi na famille ya Pierrot Ndombasi bozala bolingo bosimba na po couple na ezala toujours makasi soki famille deya tokotinda na faillite bongo bamarie baoza pe na boyokani te surtout baza pe bajeune conseil eza kaka bana na bayoka biyoka te basimba na kaka liwe eza yango mpona mutu nyonso biso nde toza awa tokufa mais toyebi ngonga te toyebi. Oui, merci beaucoup. Je suis là aussi avec un acteur de AGOMA. Namona Ajara tout le temps problème azana mtaliboso assista rabato attaque tout pour ça bureau ni bazara mime azapena na mabato to moni pe fa na ye wa acteur na ye to me comment ko mukie bonjour Arima Vakala, mes condoléances. Merci Flore Makilis. Merci beaucoup Henri. Pierrot Ndombasi couple on balé la maman Clarisse ba bongisi mwana bango mwana mobali na habité conseil yo kopesa na couple parce que ko bongisa mutu ils a facilité surtout moi si ami mwana na ye pendant 9 mois ba douleur ba caprice mais lelo mwana c'est atika nzama za molimo na ye conseil yo kopesa na couple wana et puis surtout na maman o azolela lelo avec douleur. Conseil na pesa bango kaka l'autre lobake attends que toi ba chrétien tu es bien Nzambe batia Nzambe mamunyoso batia Nzambe liboso parce que Nzambe mutapesaka Nzambe mutazwaka mutazaka soka kufeli mama babengaka ofele to ofeli o akufeli baba mutu akufeli mwana eza eloko babengaka ete c'est ça bazaka makasi eza pe mwana liboso te ya suka pete babi baroya kutebele ba mapasa baroya lisusu bazala makasi batika pe biyoka yoka tout ça bazwa matoyi na bapenda bakanga batela ka Nzambo apesa bango mwana oyo parce que soki Nzamba lobaki non mwana pa ninga okufa te ko Nzamba lobi oui a permettre le wana. Oui, merci beaucoup Yori Mavakala, merci beaucoup à Pierrot, merci à tous les abonnés de Super Momo Télévision. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Je vous avais dit, la Rosala Moussala na minoti nasuka nenge bolinga toza à la 51h de kolela tonton Loulou, tonton Pierrot, c'est un frère pour moi. Yaya moko gentil, e ba kocha mutu na place na ye, pas suézuye, ya lokola passer au pays biso, poto ezokisiye, biso pe katibiso na loboko. Tonton Loulou soit fort, on est là. Merci beaucoup Pierrot. On continue pour les images. Moi, na kutu soka zobela yo mama bisiko ozali ata fufu apambo okokitisa te bokande mwana za na ye lisusu te bomona ye lisusu te la mtu bokomotale na bavideo bokomotale na bafoto bokomo raisonner ça fait mal on perd déjà être cher même pas moi ata na bavoisin ata na bavoisine so bakufeli oyokaka motema pasi mobilisation ya bacomédien bango nyonso batelemi comme une seule personne pour accompagner
ndeko na bango pendant que beaucoup de personnes qui balobaka ke non bozalaka na bolingo te ndeti bolakisa bolingo na bino ere moko azwi problème kaka ou bien na matanga non ndeti biso déjà na baya Pierrot baya Omari papa Serge Mwembo bafali Maswaku princesse Bacardozo babasa bamos toi déjà ba tout le monde en dehors non théâtre to stafa trop Bomba baya o papa Serge bagingombe bana en dehors théâtre to stafa non trop. Tu comprends quoi mutualité na biso ya club na biso pour finir. On est censé devenir. Vous appelez na ba misusu ya mutualité na bino. Te to sala déjà na ba mutualité za randeni tati yo za na bato kangama na bango mingi. Ba miso be to sala trop mais vous appelez na mutu moto ke to vivre na hypocrisie. Lem su ndenge ya lifa considéranga lem so considéra mutu te. Ola na ne yo considéranga lem susu o considéra pe mutu musu bon. Ya lifa ko za na problème au chat téléphone au benganga. Ya Pierrot ko za na problème au benganga ateka bon na que l'homme ya mukie yo ebikandeza papa papa c'est ça au monde na lobby teke tozala non tozala na biso ensemble mais princesse na uti ba ya pesi batunyo stuté mais raisonner ya na ya linga robe mingi après ya na ya yango pour la robe na bo ka metale ki robe ayele ya Dubai les qui robe ayele ya ba oza ba cadeau ya princesse les qui ayele ya est-ce que pesi batunyo so lem so pesi batunyo so te ayebi ke ya na ngazala na mutu ya pe mi l'esprit so c'est likambo benga ba c'est mon santo ya zato coquette mariche tout la bongo tout ça na biso ba pire mais moi particularité mo rezala voilà c'est ça maman kutaboti bana ndako otela Georges Belé atiki Léon ateli Léon est-ce que maman oboya neti so soyez yaya mona le kinekala aya Oh,
Voilà, on est